Allô, vraiment, tous les sengo mingi pona milulu ya lelo, bomu mesano oya bino kainda mutombo ganyembo lumande, kati na etumba ya lobika loposo muindo, tuzawana pona ku célébrer pona lelo, etumba munene ya mama Kimpavita, po tumeseni kobenga ye yaya, po na ajo bandimaki ku ndima mbeka, pona lobiko ya batu muindo na mwana na mkongo ezalaki facilité nde bongo lelo toye penza pona ko commémorer date na bango bien sûr ezali le 2 juillet to profiter na mwa ngonga oyo pe ezali so concordé na indépendance ya États-Unis nde bongo bozoka mwa makelele vraiment na kosenga na bino olanda vraiment na motu ya nyonso oyo tata Ngunza alengelaki pona biso lelo abandi akosala exposé na ye ako limbola ba question mingi oyo batu bami se posaka na si eza événement oyo esangisi biso baindo mingi penza baye pona koyoka nini tata Ngunza koloba na biso eloko nini ebombami kati ya mbeka oyo mama Toya Kimpavita andimaki pona biso nde bongo nazotika bino boko kolanda lelo na date ya le 4 juillet 2021 où tout ça pour célébrer le roi Tolito victorieuse ya mama Toya Kimpavita pour na biso ya le roi précurseur ya veni ya Fumukimbangu na mwana na yo azali na sima Kiembo dia Nzenza oyo lobi ifale aya kubima na kombo ya Fumukimbangu nde bongo tozotika bino boko kolanda nini tobongisa pona bino ni mato Merci beaucoup, nous sommes contents de vous avoir si nombreux ce soir. Nalolenge atata Ngunza lobaka matondo. Yenge kieno. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ce soir, nous voulons simplement, dans le cadre du 2 avril, dont nous allons vous citer l'année tout à l'heure, commémorer une grande résistance, une histoire particulière, une histoire en partie d'une Afrique résistante, d'une personne qui en son temps a donné l'espoir. Et cet espoir-là, aujourd'hui, est représenté par la lutte dont Tata Ngunza va nous expliquer le contenu. Merci d'être ici nombreux parce que nous n'avons pas besoin que vous soyez obligatoirement adhérents de cette vision. Nous avons besoin, effectivement, oui, que vous adhériez, mais nous avons aussi besoin que chrétiens ou d'autres religions que vous soyez, comme moi aussi je suis chrétien,
mais ne sois pas à côté de l'histoire dont tes racines, ton passé in the country. dépend. Um, Today it's a special day talking about our leader, one of our leader, Yaya Kipanvita, who fight against the colonies or Portuguese by that time before slave. And he did so a nice job, not easy. So we are going to celebrate. We have Tatangunza who is going to give us a brief story about his fight, all right? Her fight and her job during 2 years of the Nous mission. allons vous annoncer ou énoncer deux dates significatives. Vous savez, en 1482, c'est une date très significative parce que c'est dans cette date-là que nous avions reçu en grande pompe la visite de missionnaires étrangers. Nous aura le plaisir de nous présenter la mission pour laquelle lui, il est ici, comme étant Ngunza. Bon, comme vous allez le constater aussi, nous allons faire ça un peu d'une façon échangée. Moi et Tata Nguti, nous allons le faire un peu dans deux langues, mais nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce qu'il faut introduire Tata Ngunza sans plus tarder. Day or date, which is 1482, when the colony arrived for the very first time in Africa, especially in Congo Kingdom, which we call Reino Congo or Royaume Congo. So arriving in that place, where is we coming from, so where is our land, being there, they force all black Africans to become Christians. All right? They start from the king himself, the king Zingakuvu, who gets the baptism from Christians, and they try to put everybody to go follow that religion, which was not our religion. So coming to that story, it will be a time for us to learn or to get some points, which we're not going to talk about all today, but we'll give some flash. And just after that, Tata Ngunza will explain to us when we could continue with that. À 1704, c'était une dame qui s'appelait Kimpa Vita. Nous l'appelons affectueusement Mama Yaya Kimpa Vita. Âgée de 20 ans, initia une lutte qui a été portée aussi à sa hauteur par Fumu Kimbangu, dont Tata Ngunza a l'économie du contenu qu'il va nous présenter dans cette soirée. Sans plus tarder, nous allons inviter Tata Ngunza. Yenge Kieno. As always, I want to communicate with you in one of the language of our ancestors, which is Lingala. Na boye Tata Ngunza sisi koloba ke toko leka na kosolola na monoko oyo ya biso oyo bakoko na biso oyo eza boye nde Lingala. Matondo mingi lelo ezali circonstance oyo tokutani awa Yaya Kimpa Vita oyo wapi azali elembo ya ilonga ya baindo. Thank you very much. Today is the day that we are all here together to talk about Yaya Kipanvita, who is the sign of victory of black people. Lelo moindo na moindo atako tolati malamu, atako tolei malamu, kasi tozana lokumu te lolenge baloposo mosusu bazanango. Today, black people, even we are dressing well, we eating well, but we are now well treated like other races. Ndebongo raison ezalaki na eteni ya Royaume Congo to Empire Congo. The reason why that
kingdom of Congo came with all these fights. Pamba te na 1482 ba missionnaire wapi oyo bayaki ko débarquer et première personne Diego Cao ayiko découvrir l'embouchure du fleuve Congo ndenge batangisaki biso na bakelasi. So as we all know, from 1482, when Diego Cao arrived in King of Congo, so that was not only him but coming with the missionary. Pamba te ba autochtone ba koko na biso basaka pêche bayebaka fleuve bwakaka na mbu na océan. So before that, we always say that Diego Cao was the one who find the river of Congo, or the end of the river of Congo, which is really right, because our ancestors knew where the river of Congo was coming and where it was ending. Bakutaki Rwanzinga ku azaki malamu, population malamu ete banviaki kita oezaki na ancien royaume Congo. So they found the kingdom of Congo with our king Nzinga Kuvu, and they appreciated the way that he was working with the population, or the people of Africa, or people of Congo. Le 3 mai 1491, Rwana biso Nzinga Nku ayeko se faire convertir babatizie alongoli kombo ne ya bokoko ya bokasi ya Nzinga Nku azu kombo ya Juan Ier, roi ya Portugal dans cette époque. So from March 3rd, he got a new name, or Baptist, from Christians, getting the name of John I, or Jean I, which is the name of the king that time in Portugal. Et osala ete ba christianiser ancien royaume Congo wapi passe bandela kibiso baindo. So from that time, they put Christian names in Congo Kingdom. So when we started with all this suffering. Et osala ete Rwana biso azangi bokasi pe nguya pamba takomi déconnecté na baye batikala ki bokonzi pouvoir ancestral ekimie na maboko. So from there, our king lost his power and everything that he got, because they took all the power that he belongs, because they were trying to give him Christian names, power, or culture. Bampoisonaki pe bongo na sima bokonzi ya Congo ekomaki biteni na biteni. And just after that, he was killed by the poison. From that defeat, or from that issue, we divided the kingdom of Congo in pieces. Toyekoma bongo na 1665 nkumu na biso ya vitankanga epe bongo kotelema na bokonzi ya Congo. And after that, in 1665, the other king came trying to fight against them. Et osala ete yepe na bataille d'Ambula les mêmes réactions amoni ete richesse ya Congo, l'ancien royaume Congo, ba portugais ba komi ko exploitango na bénéfice na bango population ya baindo baza bongo kozanga nkita na bango nde bongo ayeko telema kubundisa ba putulukezu. So he was the one tried to fight against the Portuguese, or colonies, because he realized what Africa belonged in. So he tried to avoid them to get all our riches, all the fortune that we have back in the country. Yepe bongo ataka zwa kombo ya baptismo Antonio Premier nde bongo ayeko se rebelle to bongo ko boya injustice wana ya kozwa nkita na biso yango boyoka lisolo ya bataille d'Ambwila. So if you guys remember of fight of Ambwila, it was when the king realized that he was in the wrong way, being a Christian, trying to fight against the colony again, but he could not go far away. Yepe lolenge se moko lancer bataille ya ebongo
kokufa en plein bataille na bataille d'Ambwila esali ete bongo bokonzi ya Congo ezangi pe bokonzi. So as I was saying that he tried to fight, but during that fight, he was killed, and just after that, the kingdom of Congo was broken. Nde toyeko koma na 1704 lenge mwasi o lelo toyeko kolobela ntina ya komba ye yetumba ye abundaki. And then from that old time, 16s to 70s, so from 1704 when Yaya Kipanvita took decision or the power to fight again against colonies. Nde bongo elenge mwasi yango nde ya Kimpavita abotamaki na 1682 na 1684. So that's the lady, that's the young lady by the name Yaya Kipanvita, who was born in 1684. Na kombo ya Ntimba. He was, before that, he was named by Ntimba. Bongo na papa Sava pe na mama Senga. And the parent was Papa Sava and Mama Nsinga. Nde bongo ya Kimpavita akoma bongo na âge ya 20 ans. So Yaya Kipanvita, when she turns 20 years old, Ekosala ete azwi bokono pati kufaki atikaki biso na musuni. so he took sickness and passed away. Lere ye akufi na ancien royaume Congo ezaki na ezaleli moko soki moto akufi tokokunda ete tokozongisa nzoto na mabele après 3 jours ezaki pe na tina makasi. So as before in Kingdom of Congo, when somebody passed away, you cannot just bring him, burn it, but you gotta wait 3 days before end up the ceremony. Wana biso na ancien royaume Congo déjà ekomi biteni na biteni pasi ekoti na mboka toza bongo kokate koluka ba solution ya problème na biso nde ya Kimpavita kokufa na âge ya 20 ans toti koloba le ya kokufa kokende bongo komona bakonzi nyonso bakambaka na ancien royaume Congo ba biso tozoka pasi bozoyoka mais réseau zaka moko esengeli bongo bozonga na bonzambe na bino bonzambe oyo bino bozwi bakombo oyo bozwi libatisi oyo bokende osambela bonzambe bapaya nde ekumbeli bino pasi pe mababe na mboka ya Congo. So when Yaya Kipanvita passed away, during those 3 days, she was dead, right? And she gets people, the old people or ancestors, all those kings came into her, giving vision, telling her that you need to go back because you got to teach people to understand that you are choosing the God that this now belongs to you. So they just taught you, or they taught you somebody or the God that is not belonging to you. You got to go back and tell people to go back to our gods. Ya chance ya Kimpavita n'époque wana ba salle de mort ezalaki na nute to kwa mbombe bato ezalaki na nute ya Kimpavita après 3 jours bali bakende kokunda ye ayebongo kosekwa ayebongo kolamuka nde bayebaki ete voyage ancestral ezalaka kokende na mukili ya bakoko to mukili ya bawei ezalaka ndelera lamuki alobike namoni solution ya pasi na biso tomoni bankumu na biso na otina mukila molimo na biso bayebisi ngai na Kikonga lobaki vutuka vana mpambu uvidila nde abréviation wana ya vuvamu donc tozonga epai tobungela tobunga wapi na religion na bonzambe ya bapaya. Thank you. So as the, when she passed away, she stayed 3 days. She saw what she saw. She saw people telling him that we know why we keep suffering, but you need to go back and teach them that we found a different religion. That's why we lost. So you got to go tell them, you got to go tell your people that we need to go back, which is the name that we are talking today, Vutuka Vana Pamba Uvidila. So that's mean return or go back when you got lost. Matondo mingi ya Kimpavita bangwana luboka mobali wapi totebilili na bango. So as we can see in the front, Yaki Panvita,
she's the one in the right side. nde résurrection ezalaka kozonga na bomoi na yo intérieur, donc kozonga na mode de vie obane kosala mutu asekwa ya solo na histoire oyo ekoma mebeta mande kimpa vita po azongaki susu 2 ans ya kosala baactivité na ye ki auparavant. All right. So the resurrection, it's not like passing away or pass out and work out, but she's the only one till now who stayed 3 days and stayed longer, which is 2 years after her death. Ya kimpa vita bande tumba ole to ali kokoba koyebisa bande kwa tei bande kone na Saint Royaume Congo ete pasi na bisto zangi na batamali to zangi ba sava ba génie pamba te to la klami mabe na milimo ya Congo o etinda batamayele to désengagé to débaptisé to longola bakomba bapaya to zongela bonza bakoko na biso basambelaki uta Egypte poto zonga su bato makasi pe ya mayele bato ya bolingo poto lingana ifoto zongela tradition na biso culture na biso ndeko sangisa biso esali ete ya kimpa vita sango na ye ezui en plein l'ancien royaume Congo et na l'église catholique ba ko sala komona ete chaque dimanche na ba paroisse na bango ba adepte so bandi ba bongo ko sala ka moins et ba ko kende jour musu dimanche ba kutana mundimi mi ba to misatu to pe bongo moko ya lobi ete grâce ya kimpa vita sango na ye e yo kamina bandeko na ye biso ba mu peto ko kanga bisaka to ko kende ala ba komi ko luka ko boma ya kimpa vita. All right. The job who today, if we could not see Yaki Panvita staying longer because she worked against or she stopped the missionary to continue with the job. So praying or teaching all about Jesus or Christendom. So that job allows some people of their country, her country or the kingdom to go back to the religion. So which was really a great problem for colonies. Before doing all that job and losing people from the church was so hard for them. The reason why they decided to kill her. Voilà tolo bezaki na 1704 bobandi misala ya kimpa vita saki 2 ans na mission na ye esali ete sango na yo akumba ke lobiko loposo moindo ezui esika na bandeko na ye kasi force ya catholicisme ezaki deja mingi na bankumu na biso bazwaki bakomba bapaya esali ete ya kimpa vita sango na ye akoluka bongo bazongisa royaume Congo ndenge ezalaki bongo ya kosangana baluka bokonzi moko po bokonzi kabwanaki na biteni. So, as we know, Yaya Kipanvita started the job from 1704 to 1706. So she took 2 years doing that job. So what was hard for her was like after doing all that job from the missionary, they divided the kingdom of Congo in pieces. So we didn't have like before having one king, but we have kings. So that was so hard because those kings took the colonies or the Portuguese names or they took the Portuguese culture, which was hard to go back to our religion. Pambate bancien gouverneur bakomaki baroi esali ete ya kimpafita sa démarche ya kozwa bokonzi ba symbole ya pouvoir ya chaque bokonzi oyo kabwanaki po bazongisa bokonzi na lignée ya Nezinga. So what Yaya Kipanvita did or she did on that time, because all the governors became kings, and she fight bringing back all those kings back to Yaya Nzinga names, or which is our culture. Ikomaki ba Kongo ebele, ba Kongo dia Bula, Kongo dia Kimbangu, ba Kongo ba Royaume Congo ikomaki biteni na biteni. So on that time, after the colonies, they really divided us, and we became with too many Congos, like Congo dia Bula, Congo dia Kimbangu, so on and forth. Esali ete ya kimpavita lea wasa démarche wana akeko kota kikumbi kwa senga subo kasi ya tata nzoka lea kota kikumbi abimaki na mwana. So during that time, Yaya Kipanvita
was closed spiritually, so getting in somewhere trying to talk to our God. But after that, when she came out, she came with the baby. Lera bimi na mwana ete bamupe ba catholique ba jésuite balobi ete yakimpa vita boti mwana ya makangu papa yebanite. So after coming with that baby, the preachman or the Jesuits, they treat her like having the baby with somebody not in the marriage. Pambate abalaki lulenge ya bango te, abalaki lulenge ya bokoko oyo bango bayebaki te. Esali ete yakimpa vita oyebisa bango koloba ete na boti mwana oyo na molimo santu na komi deuxième mari ndenge bokoma na mikanda na bino naza pe mosali ya Nzambe. So where Yaya Kipanvita, when she was questioned about how you get this baby, she told them that I got this baby from spirit, just like Maria. Wana bade catholique wana Lorenzo da Luca na Bernard da Gallo nde bongo batiaki basambisi yakimpa vita pamba te bazali ba conseiller ya roi fo basambisa mutu o asali kobo to mosala Nzambe oyo aza kubumbisa batu selon bango. So from there, the two colonies, the Lorenzo, the Lucas, and the Bernard da Gallo, decided to give them some judgment from the judge so that they can treat her. Nde bongo ego sala ete yakimpa vita asambi yemoko na badongolo miso akolonga lolenge kani. So from there, the Yaki Panvita was judged in front of the colonies or people not from the country, and she could not win it. Mais réponse ya basang ba ebisi ete nani ayebisi oke molimo santu to Nzambe akobotaka na mutu. From there, the preachman asked her, who told you that the spirits or the Holy Spirit can have a baby with somebody? Wana ba katolika balobi dabo ya batalukuta bongo bine bako yebisa biso ke mutu moko mwasi moko vierge abota na tata te ya musuni abota na Nzambe to molimo santu ngape na musala Nzambe na pe moseka na boti pe na Nzambe singli bondima ngodon bokumbela biso lukuta bandakala. So from there, Yaki Panvita treat them like liars because they were the first saying that Maria got pregnant from spirit, from Holy Spirit, which was not truth because they didn't accept it, hearing that Yaki Panvita got the pregnant from Holy Spirit. Esali ete yakimpa vita apesa ki mwana kombo ya kembo dia nzenza mwana oyo wapi ye abimaki na ye lera azalaki kosala démarche ya bozongisi bokonzi ya Congo. And that baby, the baby she owned it after coming from Pray, who was named by Kembo Dianzenza. Nibongo yakimpa vita bakateli etumbo ya liwa na bakatoliki kasi yango bayebisi yebisa bandeko maemaso teyi bango ete eza bosoloka eza bondoki bokoko na bino eza bondoki nde bokoko ya biso Israël ya mindele eza na Bible eza bonzambe soko lobi kaka bongo tukotiko la vie sauf. And the colonists or the Portuguese went back to Yaki Panvita during the time that she was in the jail, telling her, if you go back to your people, okay, and tell them that you were lying or you are lying, saying that our God is not a true God, we are going to give you the freedom. Yaki Panvita lobi ete bomo inangezo kontete liboso ya lobi kwa loposo moindo nde Yaki Panvita asienda maki insista ki a persevera ki na liti na ye esali ete andimi sacrifice suprême batumba ye na mwana na mukoko na secrétaire na ye mbuta baro. So from there, the colony decided to burn her because she told them, my life is not a benefit or a gain for my people. Me Yaki Panvita botaki mwana utaki wapi na Nzambe ya solo na molimo santu to na nani. But the question is, the baby of Yaki Panvita was coming from God himself, the real spirit, or
from somebody. Sali ete ya kimpavita na kozala na ye basambisi ye bakondane ye illégalement selon la loi Kano. Mutu nyonso oaza kotia résistance na christianisme sengeli babrile ye batumbe na bomoi nde batumbe ya kimpavita na mwana na mukongo po abokaka kobongola sango ya lobiko loposo moindo. Yaki Pavita was burned live with the baby, all right, just because she could not turn her words, saying that what she was saying was not real or was not truth. Wapelenge ya 20 ans ti 22 ans a parvenu ko secourir ko ningisa pouvoir ya catholique na Saint Royaume Congo. Where you can imagine a young lady, a 20 years old young lady, tried to fight against Catholic or colonies, Portuguese, in Kingdom of Congo. Kasi bamupe babangaki nini au juste? So what was a feel from the preachment? Babangaki bongo révolution oyo ya kimpavita éveil ya conscience yango esalaka ete mutu akoma na bonsomi pamba te moyindo balalisi ye na pongi na bapromese oyo batie na Bible ete Nzambe aza na mwana kaka moko. Soki logique ma Nzambe aza na mwana moko, donc biso ba oyo epa Nzambe tokozala banani. So from there, as we all know that the preachment or the colonies came with all the story that God only have one son. And the question is, if God have one son, so are we son of who, for instance? Soki mokili kobika na kombo moko o bango baloba na mkanda bapaya. E bongo biso oyo deja tokamba totangisi mokili na Egypte antique babika kilo lenge kani. Soki biso batobikisa mwana moko oyo ya Nzambe wana kimaka na Egypte paba biso bayindo ba Egyptien antique tobikisa kilo lenge kani. So if they say that all the world can get life by the name of one son of God, what about our ancestors who worked from Egypt that time doing the science, being the high or in the first place of the world? Ne bongo pasi ya moyi za bongo ignorance oyo bakumbelaki ye bayelaki esali ya koma aliéné tokangami bongo na singa moko spirituel oyo bongo ezali ba religion étrangère nde kangi bayindo mwa tozwa bonsomi pe bolamu tomona likeleve. So from there we would like to say that if we keep living the way we're living just because we keep following foreign religion, tokoyi bongo le 1er juillet bakangi ya kimpavita na cour royale na bokonzi ya Mpanzwa Mvemba wapi oyo andimaki bongo azonga na capitale na Mbanza Congo oyo komaki Saint Salvador donc mboka Saint Sauveur wapi oyo bakongo ekabwanaki balingi bazongisa bokonzi ya Nzinga esali ete Rwandimi ba katoliki bazala basambisi ya kimpavita esali bongo ya kimpavita akwa bongo kutumbama na moto na mwana na mwana Matondo yenge kieno. Voilà. Alors, la soirée est ouverte. Nous sommes dans la deuxième partie. La table est prête de l'autre côté. Nous avons beaucoup à manger. Je préfère dire ça lingala. Tu as un tabac, mémé. Tu as un makayabu. Tu as un damas et belé. Donc, nous commençons à manger déjà. Pendant ces temps-là, Tata Ngunza est très ouvert à recevoir les questions. Et quiconque a sa question, on le prend pour commencer. Qui a une question par rapport à la communication de Tata Ngunza, soyons à l'aise, nous parlons dans toutes les langues ici. Lingala, anglais, portugais, français, soyez à l'aise. Nous sommes une communauté vraiment hétérogène avec plusieurs capacités. Alors, nous sommes ouverts aux questions. All right, thank you very much. As Tata Mbongi just said, in the meantime, we'll be asking questions, all right, for Tata Ngunza. Any questions in English, in French, in Lingala, Kikongo, so we have people here translating. Don't worry about it. In the meantime, we guys will be crossing back over there. We have some sheep on Taba. Let me call it Taba. It's naturally goat. All right, thank you. Goat on Taba.
and some other food like makayabu. Yeah, saltfish, makayabu, cassava leaf, chikwanga. All right, so I call it in French or in Portuguese is better. So we have everything and samba, American samba. So we have some American samba, and myself, I will be doing some mixing some stuff for people who know. Tata Ngunzabi liwa eyaki liboso ya bomoi. Soki Nzambe le créateur yemoro aza bomoi. Hein? Abi a créé mutu na image na ye, c'est-à-dire a créé bomoi na bomoi mususu. Sauf que azwaki mutu a créé mabele et puis a soufflé mutu a komi ko vivre. Par quel miracle liwa eza mukolo ya bomoi. Ya ma tendo mingi na mutuna ya mbuta mutu atuni eza question ya malamu pe ya tina kotala ete eloko moto ko exister ezana eloko moto ko zala te sans yo oloba moto pesa ngo promesse donc nzamba la kaki batuliwa c'est liwa imizela ki déjà pamba te ko lobe eloko oyo ezate na pamba kaka boy nzambe la asali mutu watu ana livre ya jeunesse akeli mutu putulu lokola estatico donc azalo ko lekiko et belaki sans vie parce que définition ya liwa ezakaka sans vie donc vie ezate donc absence ya vie ndi ngana la mort donc yem bakeli mutu ezaki sans vie dans ça ya liwa de deuxième action nzamba ju souffle à souffler donc vie eyekoya donc totina non existence à l'existence donc liwa za kulutu ayaza yambo yango to kufa tozongaka na état primitif yembandeli nzambe pas kufa ya c'est quoi donc mutali mutu oyo aselaka mutuka mutali boso akoya ku mekameza nani musali mutuka so soki le sali vélo yem te boso ko meka vélo donc tata mokeli akufaka asekwaka donc liwa eza yambo Nzambe abaki il est la vie a créé mutu na image na yemoro donc ce qui veut dire qu'il vivait il existait déjà en vie elle a créé mutu la même image na yemoro a soufflé mutu wana mais alobaki teke boy so utayi na mabele ozonga na mabele cela veut dire que zaki liwa ozonga liwa non soki au péché contre ngaine na koboma yo okufa hein c'est-à-dire liwa toujours eza après bomoi donc mutu a existaki mais liwa ezaki te ce mutu a péché contre Dieu il n'allait pas mourir donc il va continuer toujours à vivre. Oui, ndenge Bible elobi tozora na mkanda oyo nanu bandeko bayebi mingi la salaire du péché c'est la mort. Mutamutu tuni mutu na folanda. Yeah, donc Bible oyo elobi la salaire du péché c'est la mort. Exactement, on a raison. Si quoi tuna mutuna oyebi Caïn Abel. Baye bonzela Nzambe. Et Abel il fait pas kufa parce que yé asumukite. Yé asumukate Nzambe kutu libonane ke tout droit de Nzamba ndimiye. Parce que bah, il y a le bic, non, il y a peut-être mais le bic, non, le péché c'est la mort. Mais nani Abel a soumukate. Mais à coup fait qu'on a raison ni pour nani. Si quoi yé a soumukate, veni criminalisé ya yo. Yé a soumukana été. Nzam tandimi li bonzana, bi o penali bonze ke tout doit ndimi yango. Mais à coup fait pour nani. Parce que parce que la mort c'est naturel. Ça a déjà existé avant yo na bomba. Donc ozongaka biso nyoso na état primitif oza bongo ya liwa. Ezana beaucoup ya tata mukele ezali. Alors, s'il faut développer un concept par rapport à mituna na biso, tozala plus na besoin o peut sa biso be élément e ko uta plus na beaucoup wana ke otika biso na Bible. Ça fait de confusion. Toyoko yoka Bible, toyoka concept il y a beaucoup à papa moki. Pour répondre au pesibiso sur base il y a Bible. Or Bible est traité na makambu oyo zolobela. Alors Luka un peu au définir biso question à liboso par rapport il y a concept. Il y a beaucoup à mokeli centré na Bible. Pour Bible déjà du moins tu as une notion nango. Donc on répondre biso déjà na likambo to yebi déjà. Voilà. Parce que au teko lobake nzambe yemoko akufaki. Bon, biso
c'est vrai que tokoli na religion ya biso ba indoté tokoli na christianisme parce que la plupart de nos biso ba chrétiens mais biso na makomi oyo bengi ya makomi ni lobi kutu wana à se référer na bible makomi so ya tata mais biso so dia nzamba za immortel azal le créateur incréé donc yemutakile azati soko comment est-ce que mutu aza immortel akufa kisusu siko wana o exploser biso mo mutu quoi ezama mo boulot donc question na ezama on expliquer biso comment est-ce que mokili akufa ki parce que soko le mokili akufa wana on se référer na bible parce que na bible va que Jésus akufa ki a 5 ans après 3 jours pendant que yo limité tout se référer wana donc so éclairci biso mo mokili akufa ki par là au lingo le bani ezaka être suprême kozaka ka likolo toko kambaka ba tozanza tata mokeli mokeli ya nyonso yaza likolo twana ba nzambe lokola 4 races nzambe aza lokola mubali na basi 4 twana Yahweh aza nzambe aza mama oya boti la race blanche pat o Jésus aye ko bimela ye wana Yahweh aye bo ko bota na muslim ko moni Jésus yango ba benge pe nzambe tata ba pungu tulendo ye pe nzambe yango fumukimba to benge pe nzambe pour aye ko incarner na musuni na komba fumukimba izwara pe nzambe aye bo na nzoto ya Buddha ye pe nzambe ala ye pe nzambe aye ko incarner na nzoto ya Mahomet donc baza ba nzambe pe chaque race oiseau bota maoza na être suprême na ye donc tata mokela aza moko égalité mais ba mama baza 4 to ba koma moi mingi koleka par rapport à la multiplication de la race donc chaque race a un être suprême oiseau blessé le sambo na hiérarchie spirituelle wana ya liboso mutuna ya ndeko ndenge nini tata moketo nzambe bongo akokufaka le tata mokela sali corps physique ça qui est moko ya komekango ce qui a aidé na physique et na limitation à na physique lié na molimo aye ko s'incarner pour la première fois na corps humain pour avoir expérience physique donc ce qui est nyo kwa maka so to botaka nzambe liboso ya yaka to benga kaye maungu to baka nzambe tata mais to baka nzambe mama te parce que mi balé kati na moko donc l'homme a double sexe le nzambe aye na nzoto ya musulu pour mbali liboso c'est pas comme limité et il moi connaître petit processus nyonso aye kokufa atiki nzoto wana veni c'est la mort et azom siko tata mokeli na molimo atiki ko corps physique na ye ko mabele wapi o eboti ba être nyonso donc tata mokeli ali boko lata nzoto ya mbasalaka afro parce que Adam na Ève et le bikaka homme et femme na munoko na bango na langue hébreu kuna ni baba ki na araméen donc ba premier être besoin nzamba salaka na molili baindo là eko meka nzoto wana koti tata mokeli na molimo diete c'est vrai la koti na kati il faut nzoto ane kufa akufa ki nazonga siko molimo tata mokeli mikokeli na bitene nyonso akufaka pe ayebo ko seko matondo to ana ndela waki livre biso baindo ezaka ka to pesa ngo la lipate fotanga malongi ozwa la loi de la création siku livre oyo wapi tokuta bozinda boyebi pona ba o etali ba question to bosana te concept pona ba to mingi ba yemo retard ba ba yaki bande balaki concept tangu nzazo présenter biso ezali que tozali bokeseni na ndenge ya religion na ndenge ya kosambela na ndenge ya ba confession na biso na ba bikolo mususu ça veut dire biso zali ba indo yango na la kisi kuna lobi vutuka religion africaine vutuka c'est-à-dire kozonga weza ya Congo alors ba bien peu retour bon bobo sanate a présenté que ba Israël ba juif baza différent na biso donc ce qui est bongo ba juif pe bazalaka bitelengano bisika nyonso me bazonga pe pa na bango de bango pe bazaki na vutuka na bango bon ba chinois pe baza pe na vutuka na bango to tungisa mingi te côté on a ba concept na eza clair te poser ba question par rapport à exposer à sali eza question na ngezali jusqu'à pour na mama qui pas vite na monika ba lobeli mama mwana en fait liwane ala liwa moko pena facilité est-ce que azalaki na mobilité papa azalaki te bon bien les cas qui ndenge ni mutanza o motuneza malamu mingi yaki pas vite abotaki na secrétaire na ye mutabaro yebonga azalaki pe bongo molongani na ye pas jouer rôle ya secrétaire donc abotaki mwana na tata physique des autres religions africaines tels que
la religion kémite, telle que la religion Gouza, parce que vous c'est Foufouma, la religion Gouza. Qu'est-ce que vous distinguez de la religion Gouza et de la religion kémite? Ligne de conduite morte, on a pensé moko, toujours on kaka baindo, pour tomber la mabene abisso et Afrique. Nous avons tout moko na komba ko kesana. Et lengo mikokoka, to ko ma moko na kumbo mona bisana. Ingeta yena banda wozonga weba parce que soki ozo ndengo ngekoki. Merci beaucoup, sans pour autant avoir dans l'idée les intentions d'épuiser Tatangunza. Nous allons lui demander de se reposer un tout petit peu pendant que nous sommes en train de nous offrir. Il y a la casse-croûte de l'autre côté et il y a à boire. S'il y a une autre question que j'ai échappé ou soit je n'ai pas fait attention, soulevez votre doigt, je vais vous passer le micro. Sinon, après quoi, on va demander à Tatangunza de se reposer un tout petit peu. Bon, merci, merci pour la parole. Nous avons une ressemblance à la religion Voutou dans la Bible, une ressemblance. Et tout n'est pas uni. Tout est complètement différent. La Bible est complètement foutu. Et que faut tout Voutouka. Tout est dans la ressemblance côté monsieur tout ani net nanine par exemple. Après tout Wanzambi. Tout ça pena il y a beaucoup de questions makasi na nyonso parce que la Bible c'est l'ensemble il y a des livres, bibliothèque. Il faut que ça connaissance et tata la loi de la nature ainsi que tout ça pena pour s'opposer en tout et pour tout. Tout ça il est comment côté na Maman, tozo la motuna na yo. Ngal na yeba. Problème na zala ngwa na yo kaka mama qui pa vita na fumuki mbangu. Siko pona ngana ndo raisonner bazala ka mwasi na mobali. Nde siko ndeko expliquer ngate oh mama na ye. Tango batumbaki ye azaki na mwana mukongo. Bongo te. Mwana na akubonga maka pigeon. Ka siko ndazo informer ngai. Pigeon na sikoyo akebota mana RDC aboti papa Simon Kimbangu.
omoni pona ngapi na ndo raisonner que ozaka mwasi na ye. Ah voilà, donc merci Matondo mingi na ndengo pesi déjà réponse. Donc nous avons existé dans deux époques différentes. Maman Kipavita y existaka na 1702 1706. Fumukimbangu exista na les années 1900. Donc moni 1990 1900, il y a 1700, il y a 1900. Donc il y a des siècles qui les séparent tous deux. Alors maman wana Kipavita tama kufaka zaka na mwana mukongo. Taba tumbaka bango. Donc après ça prophétie que mwana oyo awozonga. Alors sikoyo tangu Fumukimbangu aye selon ba prophétie elingo loba ye mwana oyo azaki na mukongo tango batumbaka maman na yaki. Alors comme il y a ça symbole la résistance parce qu'il y a problème il y a bondima religion et bondima que se soumettre na ba colonisateur. Donc ba objectif ya kimi balé. Alors il peut tango yaki Fumukimbangu il peut à opposer résistance et puis à bandi maintenant œuvre missionnaire oyo tatangu zazo benga vutuka. Donc pour na ye religion ya ba noir ba indo il faut la vutuka c'est-à-dire batu bazonga bazongela lolenge na bango ya kosambela na ya kosela makambo ya époque wana. Parce que le roi biso tuza ko ignorer jusque là lolenge yango za lolenge nini yango to yoka. Simon Kimbangu, maman spirituelle na eza maman Kipavita. Bongo te. Bon, tata ngunza ndenga expliquer biso lelo. Ezali que maman Kipavita yende sikoyo asalaki prophétie oya mwana wako ya nde Fumukimbangu. Sikoyo Fumukimbangu azana maman spiritualité, azali na père spiritualité. Ye azali nde oyo esengalaki ye selon prophétie pour ka kosala musala o balobaki oya kosala. Azalaki na maman na yazaki na tata na ngande na yebite tata ngunza opesa biso explication na tant to banda deuxième partie ya masolo. Yeah. Tata ngunza zana biyano na ba question. OK, merci na sepeli. Na belle histoire ba utiliser ba scout ba ke kanga na zamba. Est-ce que ça solo ba utiliser ba scout comme net ba soldat na ba colonne. Est-ce que ça réel to ba moko ba soldat ba kota zamba pe ba colonne. Ah to zoya no na pa tata ngunza yenda za ko posséder connaissance ya histoire wana. Ya wana to zela na deuxième partie le roi bazolia nanu. Ta bazonga to banda deuxième partie ya opesa question ngela botoka Mardoché. Message tata ngunza banda otianga message depuis le temps. La nuit des temps, na comprenant message, na ba parti on ndimila raina msusu na mois d'août. Mais lelo question na ngeza boiza question moi mukie. Tata ngunza soki lelo nengote ya batu sango. Okutana mundele moko boye. Andimi message ya Kimbangu. Est-ce que a dévié ou bien okoyambaye na clan wana ya Kimbangu qui andimi message ndele andimi message na yabi na kwar nango a changer comme na tata kingandi. Pour répondre à la mine, est-ce que le message est à biloter sur la mindele, ou est à bayindo, toni ndengenin. Voilà la question à Ngezagimbo. Maintenant, mina mutuneza malamu mingi. Zaïlo o eleka na ancienne époque, yango saka eko esabiso bayindo. Chaque race azana bokambami être suprême na bonzambe na tradition na. Akoyeko zala membre o andimeli sango oyo. Ya kondima po azenga na nzela atika konyokola bayindo kasi koya lokola mondi na Fumukimbangu ezali komungisa to ko akomi na libundi po abungisi bonzambe na ye aza nango donc ye fa garder lignage na ya bonzambe na ye yango mona ete chaque race aza koconcevoir pouvoir naturel na pouvoir traditionnel même na komala na bafamille. Mais ma famille mususu lingate malama na famille mususu par rapport à conservation la tradition na bango. Est-ce que la race noire il faut na liboso to adhérer na sango oyo. Donc l'homme blanc ko koyate ko kota na sango oyo comme adepte. Après ko yoka maloba ya Fumukimbangu pour à se conformer à se compléter na bonne conduite ya bango. Mais ko la adepte est inacceptable. Eza déviation na bonzambe na bango le posopembe. Matondo ngai motuna ngai ekozala beaucoup plus basé na koyeba
nini oyo toyi kosala mpona lelo ou bien nini oyo tata Ngunza principalement aza komona bien koenvisager ne balobaka na français mpona lobi tozwa beaucoup plus bandimi na kati ya etonga na biso ou bien na kati ya vision na biso nini il fallait tosala oyo tosalaka te mpo lobi tozala na mwa badere ebele mwa bandimi ebele oyo baza bayindo mpo bayindo lelo bakomi deja ebele na esika oyo tozovanda mais tozomona baza mingi te oyo baza kokutana na biso na ide oyo mpo tomeka kokele liboso ndenge esengeli nini esengeli tosala basanga na mutuna na bino liboso biso moko nanu tona koyekola nsiku la loi de la création comme ça bongo etopanza sango de bouche à l'oreille nde bayimbe bakososola ete tobungaki na bonzambe nde totalisa mateya tozonga na bonzambe na biso donc fo tosala nini tozala bapanzi sango o de bouche à l'oreille mpo baye oyo tokutanaka na bango baya bongo kozongela bonzana bayimbe mpe topesa tata munza maboko mpo tosala mokili ya sika ya bayindo pamba te message na biso eza kolingisa yo moyindo mpe ovalorize mabele na yo soki lelo afrique eza na eta ezali parce que totiki bonzana bapaya tobosani bobiso alors chef coutumier moko te azala na ndaku na poto chef coutumier moko te alulaka poto donc bakonzi oyo tozwi baza bango nyonso na bareligion étrangère donc faut tosala makasi to évangéliser davantage nani biso ngo nani tata mbala toyeba na sango ototanga loi oyo la création ya fumuki mbangu bongo topanza sango de bouche à l'oreille mpo bayenyonso babaka biso mpo totonga litonga ya fumuki mbangu na mabele oyo tozwami parce que baloi américain baozela biso batoyebi anglais batovoyageaka déjà na tata minza ye moko akoka te kosala mosala bapesi ye fo bopesa maboko me na conscience nyonso na kokota na mozindo ya mateya oyo ya kotanga loi ya création nde bongo tokopanza sango de bouche à l'oreille mpe tokokolisa kondima na biso bolingo na biso bomoko na biso oyo utaka ya bakoto na biso pamba te moyindo aza moko tokabonaka mpo na nini donc tosala makasi topanza sango de bouche à l'oreille mpo tobakama na zitumba oyo question na ngai ezali na comprenaka vraiment te nazwi confusion ya mambo ebele banda bomwana naki mokolo boye nayeba po tikala na motu nanga nakobanda nanu na mama Kipavita azalaka nani azalaka pepe ya mboka nini akufelaka wapi eske oyo bazala koloba na biso te oyo tomonaka image oyo wana kati ya sanza c'est un 4 tim c'est un 6 le DG batumbi ye à cause ya sango oyo ya éveil ya conscience ya bayindo azalaki na age ya 20 ati 22 ans elonge mwasi donc eloko biso tokoki kosala oyo tosenga na bayindo to intégrer la religion africaine po tokuta bakoko na biso baza honoré wapi oyo tozasi bomoko na bapamboli kozonga na biso bayindo Yaya Kipavita azali moko ya elonga to elembo ya elonga na biso bayindo ye mutu ayaki bongo kointroduire fumuki mbangu na kati na religion africaine. Merci. En fait, tata Ngunza, nous avons une question mibale. Question na liboso avec na comprendre. Bien sûr que on peut expliquer ngai. Ce que nous avons beaucoup local Inde, Chine, bamboka nso ezaki colonisé. Mais on veut que ba perda la culture na bango pour éviter que la religion pour religion ba créer pas mutu alors que biso ce que veut que ba africain principalement. Donc, tant que coloniser biso, tu peux être religion, na culture, na biso, et puis tu le tu vas causer la moitié avec exactement avec dit à quoi, c'est ça que nous peut dans religion na biso. Et puis deuxième question avec na qui expliquer clairement na comprendre. Donc si beaucoup faut avec que non nzambe pe akufaka, nzambe akufaka. Donc ce que faut éclaircir na ba point ndale. Ah bato banda oya suka. Et là on nyonso mukile zala, utabanda nzambe. Ceux qui viennent aux alam, tabanda nzambe. Ceux qui passent aux alam, tabanda passe nzambe. Ceux qui misent aux alam, tabanda misent nzambe. Ceux qui botent aux alam, tabota nzambe. Donc, nous aux alam, tabanda liboso nzambe. Ceux qui viennent aux alam, tu vas vous faire nzambe.
aza embandeli ya nyonso tata mokeli ya mibale question ezalaki donc nalingi nayeba okotala mboka lokola Inde kotala Chine bapeda mpe colonise mais poni bapeda religion na bango te mais biso baafricain topeda nyonso na culture ya pamba te barasi mosusu na banviana na afrique eza mabele oyo na nkita mabele nyonso ana bozwi nzambe apesi naturellement oyo aforsa te eya na nkita koleka yango boli bareligion nyonso eyaka na afrique mpo ese confirme mpo bafaire endormir biso yango moni fox ya bamboka wanza minere afrique donc okokoma grand te sans oyo en afrique sans oyo exploiter minere afrique sans peuple wana africain donc peuple éli il faut baya toza bokonzi epa na ye tous les grands ya monde batanga na égypte cerveau noir sikoyo akei kopesa savoir nde na mikila bapaya yamonaka books toboyaka books parce que eza bapillage de valeur oyo eke kotonga mikila bapaya donc eza biya bapillage de valeur du jour au jour parce que l'homme aza le plus malheureux oyo soki lelo azomeli bonzambe na ye te pamba te la clé efungola pouvoir économique politique scientifique eza la religion. Tata Mouza, dans la question soka. Différence entre religion et spiritualité. Religion, ezali relino, eza na italiano, veut dire eza ko relé. Spiritualité eza bongo molimo. Donc eza biloko mibale mais eza biloko mibale mais eza ka moko. Religion esangisi bino être suprême na bino. Religion eza ko relé bino. Sangisi bino bonzambe to spiritualité eza oyo bongo bino boza kovécu comme pensée divine la onde spiritualité parce que l'homme en réalité aza molimo soko pensée da œuvre ya esprit soko to buncha za spiritualité to religion biso to bunisi nyonso. Merci Papa Ngunza ngeta omoninga nde nazawa tout d'abord yo za Papa Ngunza nga naza grand frère ya yo tobungisi tout d'abord tradition omoni mwana oyo question atuni yo question moko ya kitoko mingi atuni yo question moko ya kitoko mingi mais eyano nazwi yango malamu te ndenge nini tokoki kozonga la tradition na biso puisque Simon Kimbangu aza mokongo ya Mbanza Ngungu oyo asovaki nation ya Congo ya bakongo royaume de Congo nga ntango nabotamaki nakutaki baseri wana ya bagere ya makasi ba ngolo ezokweya na mabele tozolokota potolia barefugie biso nga moko na viva yango bakobai oyo babengi kobai mpukwa mputu cochon mpukwa mputu tolokoti bango na bazamba tobimisi bango tobandi kobokola bango lumba oyo atelema matoi lapin tozobenga tozozwa bango tozobimisa bango na bamboka banyama oyo tokoki kobokola yango wana banyama mosusu tokomeka kozwa bango na zamba toye na bango na kati ya mboka me akoregistre te akokima alors mpo na tradition na biso ezonga lokola mwana ndenge puisque omoni Kimpavita aza wana Simon aza wana donc so nalobi yango na Kikongo opapa Simon oyo omama Kimpavita ona oyo aotusidi wawu elunkululu eto lwa wonso lwa Congo royaume de Congo ya vila Congo de Ntotela awei tuvanga mpashivu ekinkulu kieto kyavutuka una uyuvuidio mwana ndiyo savo ivavo ntomene tomavutilo mwana ndiyo mpashivu tatoma landa
maonzo vovelonge tonde matondo mingi mbuta mutu na mutuna na bino eloko oyo obungiseli yango ndenge mpe okolukela yango soki okwesi mbongo esika okwesi yango okoluka yango esika okwesi yango moto moindo elobaki yaki pavita lere akufi 3 jours après aye kosekwa alobi akutani na bankumu na biso bayebisi ye tobunga na religion na bonzambe parce que j'ai des mots religion so ba tradition yango eza religion na biso parce que tradition biso yango na ekabisaki biso na être super na teba mpumu tulendo nde mundele aye na penser la religion religion ezaka eloko moko donc soki tozongeli religion tozongeli bonzambe na biso eza eloko moko mamata identité na biso eya na kati ya tradition na biso ngako se retrouver wana soki toperdre yango faut tozonga totanga yango lisusu faut toyekola yango il faut éteindre le système éducatif il faut batangisaka bana classe il faut échanger il faut tradition ezonga civisme authentique ezonga na bakelasi yango religion africaine azobunda système éducatif échanger ko bana Congo mpe na pays Afrique nyonso échanger na biteni nyonso ye bongo tokozongela siko ala in moni mao ayaki akata classe bazongeli bilanga china tanga na programme scolaire ya ye moko monde arabe tanga programme scolaire ya bango moko mais Afrique kaka totanga na programme SADC o munde asali biso tobunga tendengeni tobunga libela faut tozongela pas tobungela. La dernière question, le dernier intervenant vient de poser la dernière question. Comme ça, le reste des questions, Tatangouza d'habitude, qu'est-ce qu'il fait après la cérémonie à Boye? Il est très ouvert, il va recevoir d'autres questions après, à répondre en haut dans atelier parce qu'il organise des ateliers. Dimanche. Où les amis, dimanche, ça va 10h, où les gens viennent discuter avec lui parce que vous voyez, dans le cadre d'un événement, c'est difficile pour engager, échanger, mais les amis, alors gardez vos questions. Vous allez dans un atelier là où il aura beaucoup plus de temps à échanger avec vous et on peut savoir des réponses appropriées parce que dans ce moment-là, vous avez le temps à vous poser des questions, puis à engager des débats et à opposer des arguments comme vous le voudrez. Tous à la dernière question. Papa journaliste, Nayokiyo, Malam. Puisque Papa Ngunza, Azo Balikam. Tangu yangoyo ya liboso nano na lobby pour na bino baleki nano ba nouvelle génération tout d'abord langue maternelle bozana yangote bokufi déjà langue maternelle bozana yangote eloko liboso bozo tia liboso français anglais, portugais, espagnol. Espagnol, ils en ont pays. Ils en ont pas pays. Anglais, ils en ont pas pays. Yango petit a tourné question wana et pas ya tatangunza. Poto zongi sa yango. Photo sala nini. Biso tona posa. Au monde ne toza boy. Ne biso to nyos to zalia. Ata tolobi munoko moko te mais tosangisama na lingala mais mongo azali mbunza azali nani azali mukongo azali biso nyonso il fallait tozonga na tradition na biso il fallait tozonga oyo kolobelanga français naza français te français euti na France. Omoni tatangunza akoyi koyanola na monoko nyonso oyo ya bamboka na biso okutaki nano ba pigme bauta na kuna na no ya Bakongo biso okuti bandaku na bango avant ba déplacer ba kene forêt équatoriale ngai moko na kota na bandaku wana se ya mabanga na kota alors yango wana tozosenga ke ndenge tatangunza zoloba ndenge mwana auti kotuna ba question bakasi epai na ye biso pe
tozala na bolingo wana puisque na bolingo tokotonga mboka sans bolingo moyen totonga mboka ezate. Merci. Merci beaucoup. Comme nous n'avons pas besoin d'épuiser Tata Ngonza, nous aurons toujours des questions. Question fondamentale très capitale. Et nous n'avons pas la prétention de vider toutes les questions ce soir. On a commencé depuis 17h. 2 heures du temps de suite, Tata Ngonza ne fait que parler. Vous pouvez comprendre qu'il va s'épuiser. Si bien que lui-même, il a la volonté de continuer à répondre à nos questions. Mais nous avons besoin de les préserver parce que jusque-là, tu as un Ngonza Moko. Si vous avez compris cela, parce qu'il va peut-être lancer un appel dernier en fonction, et puis il va remercier aussi l'assistance parce que nous étions nombreux à répondre à son appel. Il y a deux ou trois, une tonne de personnes qui ont maloba. Papa Touni Bisso Mutuna. D'abord, la réforme du système éducatif, il faut que la langue nationale na biso parce que langue eza connexion makasi na itenya molimo peto tanga ba kota ba paya eza pena milimo mobima o pesa ba ngota wana donc a raison ndé to loba il faut système éducatif to tanga na lolenge na biso programme na biso et pena ba kota na biso soki abeti masolo bangolo e bana ko kwela kutuna mama banki to uta mabanki e bana ko kita mabanki zo kita. Force à christianisme, il y a la religion étrangère, Zaki Mouké. Alors, nous avons sillonné la réponse d'une manière d'une autre. Même nous allons quitter. Tellement que force à christianisme, il y a islam, il y a bouddhisme. Et il y a couche aux zones, alors, et empêcher l'activité. Parce que ce qui nous ange mobimba ya molimo wana ya bloc spirituel wana aye ko interférer na couche ozone na biso donc il y a déjà moins pour na biso ya monelo masinji wana miracle wana e bunga ekima biso moda photo zone sa susu batu ba zonga na bonzambe ya bakoko ba biso o fumuki mbango ya kibonko la kisabiso o ya kipavita aingo la kisabiso o ezokoba na bangunza to zone le pas to bunga na religion de to zonga sa su mapamboli ya bilei mapamboli ya mayele mapamboli ya bolingo pe ya bomoko kati ibota baindo ina tuna question mingi olobaka si ba kombo to di biso ba to botami papa ba pesi so ba kombo misusu ba Jean Roger ba Jean Robert ba Gustave ba Fernand mais yo à chaque fois olobaka toujours que ba kombo to zoto ngona ba kombo na to zonga na ba kombo ya ba koko na biso. Mais si vous biso to botami makombo papa so biso makombo wana siko to zonga susu na tango ya kala religion ya kala ningo zoloba to makombo wana eza na impact moko na kati wana to makombo eza na mystère moko tango ya kala to ndenge nini pona olobaka mingi pona problème makombo kombo et na tina makasi parce que kombo za identité spirituelle tant que physique kombo eza na même mission yo kosala na kati ya kombo donc kombo bombi bomo ina ye mobima na kombo wana donc soko zi kombo ya mupaya ozi mama molima mupaya mais soko zi kombo ya bakoko na yo mbala moko osali connexion spirituelle na mukolo kombo oya zala ayeko continuer pa na yo akopeso mabomba mi oyo ye abande kosala donc baptême par yo moni chaque religion ayaka liboso na ko changer batu bakombo baptême par le nom exemple vous avez une foi chrétienne, na kombo ya Moïse. Si vous avez une foi islamique, vous avez comme Moussa. Vous avez un impact ya kombo. Ce que vous avez un kombo ya koko na biso. Il y a une signification makasi. Il y a une sa kombo ya koko na biso. Il y a une makasi. Physiquement, spirituellement, ma pas bolé zone la biso. Comme te koko wana, akobo koba na kombo kaka. Et nous avons na kombo na kaba. Puis déjà, kozala ya kombo na yo. Et ya mafumbe mutalumumba et ya comme bimba mutumu atelemaka lobaka comme neti ya nzau il a déjà yo za nzoko et pas oza faut za bokasi soki comme mupaya donc comme ça la même oyo ozali monsieur kosala donc comme un impact spirituel et to kokite na 21e siècle oyo kopesa avantage na komba bapaya ya moni ba comme na biso ya mboka ezongi sima to tie prénom comme mupaya liboso ya moni mupaya zo contrôle
considérer que Congo, c'est prenant liboso pour Lipaya, azokoba kokonza bainde par rapport à Congo yozotia liboso. Et soki otie Congo na nga ya biso tata mpeu liboso ya Ricardo, ebi molimo ya tata mpeu azala avant yozala azwi mpe contrôle ya corps physique na yo. Obona même bolingo na communauté congolaise to baobolingo érosion automatiquement. So tutika Congo la koko liboso, koko wana balinganaki. Koko wana bayebai ko valoriser bo moto na bango, koko wana basalaki o bazana ngotina. Siko yozu Congo ya Pierre, Jean, apôtre, veni là bayemba moko bampêche koko songo kelani po akoba mission na yakoba tinda otie barrage na otie charrette liboso abe futo zone sa koma bakoko na tina makasi na mbongo to komi boy ok tata ngunza contrairement à makambo na tuna ngio liboso mais na zaki réponse ya ki concrétité mais na mutuna musuna ngina tuna osika ok na avant tout na s'imposer muke na makambo lobi par rapport à Bakombo bien sûr ceux qui Bakombo mingi tout le monde na Angola na Congo na Bakongo puis Angola ba pays au bazara mingi na Bakombo ya bapaya Bakombo na bango ya baindo ya kana sima mais contrairement à ba pays sur Afrique bazara na Kombo banane bandeli na ngoti na suka Kombo ya bango ya bakoko notamment en Afrique du Sud na Nigeria na Ghana bon ba pays na zaki na hivi makambo mengi ni eza maintenant question na ngana ngai na tu na yo eza boy soki tozongi très bien tozongi epa ya tata Kimbangu na mama Kimpavita baza mingi focaliser na Royaume Congo notamment na Congo par exemple soki na ba région mususu ya Congo omona Kimbangu na mama Kimpavita ba na impact makasi te siko question na ngai na yeba c'est ok dans la religion mususu par exemple dans l'Obiwana la religion islamique la religion bouddhisme na christianisme tout le monde ils ont leur prophète et puis bazali batu la race wana nyonso tout bazali na religion wana malgré ba doctrine sikoyo est-ce que Fomo Kimbangu azali pona ba africain nyonso ya mwindu ou bien azali pona catégorie moko ba africain na région moko boye bien spécifiée na mkusela Fomo Kimbangu ayaki pour la race noire na ba professionnel sur loba sangaja ye aloba qu'il est le sauveur de la race noire aya pona ba Congo te aya pona Congo kakate aya mais il faut abanda quelque part roi azala roi to azala président mais il faut abota matana tata mama bazala bien localisé na okamba bino nyonso na république wana Fomo Kimbangu botami na Congo central mais ayaki pona baindo nyonso en général donc yo vi sango comme c'est la nigérien camerounais sango oyo po Fomo Kimbangu mikokela na bane baindo oyo ayela professeur ngeza boy par exemple christianisme eza religion ya ba juif mais na Europe au moins bandimango na Europe pourquoi souffrance na bango eza ndenge ya biso na Afrique eza les 12 tribus d'Israël, des tribus restantes, qu'on a les 10 autres tribus, les Bagnam qui y a Europe, on a Baza Bande, qu'on a c'est pas origine na bango. Ya tolo. Ya tuli mutuna, pia na pesa bien. Parce que mambozo loba, oyo yo tengi na mukanda. Mais o tolo ba kata mokeli apesi liano oyo batu bazala bakoko sonda tanisi biso bangunza. Anzia ni sonyanzila. To bibo. Fomo Kimbangu il faut que quelque part pour me copier là. Religion chrétienne, il faut que quelque part pour me copier. Même Jésus a dit qu'il y a tribulage, tribu, Judas, il y a tribu. Mais à côté, il va me donner une chose. Il faut que quelque part. Il y a un moment qui va donner une chose. Si l'apôtre est en Afrique, il est côté. Et il est en Espagne, il est en Rome, il est en Bango. La race blanche. Il y a 10 tribus. Donc 12 tribus. Il y a 13 parce que il y a moi si Baza pour le temps de été. La reine Angleterre, Benjamin Belgique, Neftali, donc la religion chrétienne est comme trône en Europe, en Italie, en Vatican. Parce que Baza aligné mort, Baza
koko moko bana ya Abraham. Et biso parenté toza koko moko te Abraham aza lokola beau frère o azwaki mwana biso africain Agar na libala to pia qui comme mbeka et puis abengani ya lisusu. Donc on a liaison moko te na la religion chrétienne. Ingeta to kala banda kala na tozali na religion moko te biso na bango. Ingeta. Et puis ceux qui veulent comme fortement riche, Bozu Agar a mené la qui est Abraham. Ingeta. C'est que on a besoin de chercher les intérêts et si la raté. Donc on devait bailler à copier parce qu'on a qu'en Afrique parce que Miami même roi Salomon cela y a parce que quand on est dans l'Afrique. Et le Jacob bailler quand ça va blé en Afrique. La moni na passe Europe bayaka pour se provisionner en Afrique. N'est-ce que Afrique il faut on a loi de jungle. Bako yako tika ya biso teke ba yako ya biso mawa il faut yeno comme fort il faut ba ke ça lisasi il faut ba ça la bombe il faut ba ça la mandongi oyo pe bangi sabango lelo Corée du Nord à s'imposer le Chine à s'imposer parce à comprendre que ton rapport de force na bagasi mususu bako yako le mawa te na bagasi wana so tu le moko à s'imposer alors ba jeune créateur na biso ne ba ndeba tata songo ba tata mpeu batata osumu de bakoko wana bakenda bale batabwana baya ko pesa biso bwana même na ndoto ba ya so mabomba ni bomba ni mabele maton grem na suka na bi to na suka maton na bandero nyoso balanda ki biso pe ba balanda biso na nzela ba milili matondo yadi mikono ya kimpavita mikono ya esengo bana ya États-Unis ya Poland men bayanoli te pesi matembe na bandeko nyonso bapesi maboko po masango oyo te vraiment oyo eleka malamu bakombo eza mingi kasi ngonga epusani matondo pe kina lipamboli ezonga na baindo baso kipavita akoba kokamba mpo kobatela bana baindo na mabongisi nyonso loposo mpo bazosala mpona kofaire éliminer successivement secrètement la race noire ya kipa kenadi mbeka pona biso abatela baindo papambola baindo elenge bako mule betaki durant 3 jours ya kipa vita oyo 2 jours oyo mule beti mapamboli na ye esopana na bana tokobota baya baza bana mayele baza ba génie baza ba savant bana na baya kobota mepai na biso po babongola done bafrika mpona posa bata mayele oyo bakotombola afrique matondo mingi na bandeko balandi baindo baso na komba fumuki mbango. Ok, matondo mingi toza na esengo ya kozonga lisusu awa kati na plateau na biso ya Tata Ngunza TV nde bongo na banzi bolandi bino nyonso ndenge nini Tata Ngunza limboli ndenge nini Tata Ngunza asali exposer na ye na ba question bandeko ba poser na banzi bino moko bolandi ba réponse pomoni ndenge batu bayaki ebele penza tokosenga ezala mbala ya suka te na bino balandi na biso bozala tango iso penepene na biso po mituna na bino to bakesio bino bozala nango biyano ezali na bakolo nango nde bongo vraiment matondo mingi na balandi biso matondo mingi na Tata John Image po vraiment na sacrifice basali ya kozala na biso ute bandeliti na suka vraiment topesi bon matondo mingi matondo na mama Dina Mwene mama Baia Tata Ngunza Tata Nguti Tata Mbongi Tata Songo Tata Mbona bakombo ezali penza ebele tokoka kosilisa yango te tosengi pe matondo na président na biso Bongibo na ndenga honoraki biso koya awa vraiment eza esengo mingi penza vraiment totombeli bino mkolo malamu pe toyebi ete milolo eza suka te okoba se kokoba matondo mingi.